magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Nazali esengo ya ko retrouver bino mokolo lelo na cadre ya KNB News tozali déjà week-end na cadre ya rétrospective yango bomoni ke tozali décontracté pona ko présenter bino yango mokolo lelo nazali na plaisir makasi ya kokuta na bino lisusu esengeli boyeba que na début de semaine c'est-à-dire édition ya lundi to la kisaki bino affaire ko pesa bandoi pambate na Kinshasa bato bakoma ko commercialiser combo c'est-à-dire ko pesa mwana combo et komi il faut ba pesa mo eloko to pe mutu azana mwambongo to pe ndoi oyo akobanda ko kanisa bana na yo na tango ya ba fête nzoka de combo ezalaka likambu ya héritage to pe ya suite succession ya famille pambate il faut ko perpétuer ba ancêtre ya famille wana bolanda o to la kisaki bino lundi pesa combo wana pona lokumu wana mais bato musu ba pesa pona ba profit biso pesa pona profiter na oyebisa bato o ba pesa ba combo ba pesa pona profiter mbongo nyonso za mbongo kopesa mutu kindoi te kombo wana ebunga te to tata na yo pesi kombo tata na yo pesi ti bato oyo bakoya nsima bakolanda kaka kombo wana kongoloba wana nde bazosala mabe mpo bayebi na bango ntina te mpo biso toyebi ntina ya ndoi soki elakisi nini esa bato kombo mpo na lukoso wana yango te nga mpe naza na ndoi nanga mwana mobali me napesa ye kombo kombo na ye mbwila ata na kufi kombo wana ezali kaka domaine mususu ya vie basalaka nango jete mwana na yo azali joué te eloba mboso kodi ya kwanga makambo nyonso ezali théâtre te yo kobota mwana pesa mwana kombo ya famille to pesa mwana kombo moko oyo kotika libela olie opesa ye kombo lobi soki bobebani na mutu yango olongoli kombo wana oyo pe ko makambo ya soni botika cop na nzoto ya bana bo respecter bana na bino bo pesa bango bakombo ya solo okuta mwana mususu aza na 7 prénoms ezaka nini bapapa na bamama lelo pasi baparent oyo baponelaka bana na bango baconjoint mpe basi oyo bakendaka kofunda mibali na bango na misala nde deux éléments oyo tolakisaki bino mokolo ya mardi na KNB News. Tambola na mokili omona makambo tambola na Kinshasa okota mayandi Kinshasa oyo soki nanu otunite okoyeba te na bamabala mususu tozali komona awa na Kinshasa mwasi na ndaku na mobali bakoki koswana okoyoka boye mwasi piakata akeiti place mobali asalaka akei kofunda mobali eske ezali normal ke mwasi babala yo to ozali fiancé ya mutu to bobota na mutu mwana okende kofunda mobali ti esika mobali asalaka mwasi ya bongo azali mwasi ya malamu to azali mwasi insensé o mutu ezali kosala malamu te population ya Kinshasa bazangaki maloba te mwasi okoki kobimisa makambo ata bobeba na mobali no ata bosali soki ndenge nini jamon kosote ntina mosala ya mobali no eza mabe mpo oke kobebisele mosala kuna partois komona aza sérieux te omona bambongo nazopesa soki oke kosakana nango ozokipe mwasi na yo te eza mabe makasi baoyo basalaka bongo ifo batika mpo babombaka mobali toboyi te ata likambo ezali me na mosala te po musala nde eza tata na mama eza kwanga kuno kebebisile kwanga bolia biso bobondisi baso basala bongo ya bakisa kaka batika basala ya subongo te papa bana ata likambo ezali fo obomba na musala te na pesi conseil na bao basala bongo batika bazala na mwa patience soki likambo yali kokitisa motema po ete ntango kokitisa motema nde okoya kokanisa ke nani nakoki kokende koloba makambo na ngai ya libala ali mutu nyonso te oyo kokobetela masolo na oyo ya ndako ya libala boza na bamakambo esengeli kokende bipai ya baresponsable kokende pa ya bayaya ya mobali kokende pa ya famille na ye to kokende pa ya parrain ezali kitoko te ata muke ya mwasi kolongwa kokende epa ya chefu ya musala sika sikoyo yo okeye pa chefu na ngai ya musala okei mpona kobomelanga musala ou bien okei kobimisanga moins sérieux ezali lolenge ya kitoko te ezali malamu te mwasi ya bwanya mwasi ya maele
okoluka responsable direct ya mobali tobe bokosolola makambo wana ekosila l'amiable mokonzi nanga musala azalaki commissionnaire te oyo asalaki ou bien aza parent te oyo asalaki tobalana so likambo ezali toswani na ndako tokata ya biso moko ou soit oyebisi responsable nanga direct oyo aza parrain na biso eza te ke ozwi problème boye mbala moko kuna okende na intention nini soki abebiselanga mosala soki akoma mwasi ya patron nanga papa mama yebaka ke likambo ya ndaku esukaka kaka na ndaku to esukaka na ndenge ya famille yo kobimisa likambo ya mobali na yo okei nango ntina musala soki balongoli ye musala nde yo bamatisi yo grade na kindoki na butu to yo kosepela mobali wana akoma chômeur abanda kosenga yo mbongo basi ya Kinshasa bobota mwa mayele bolongola mayanzi na mutu botya raisonnement ya malamu ote bavi na bino pe ekene malamu mwasi oyo azalaka kaka nyamu bongo botala ye malamu surtout basi oyo balinga kofunda mibali bofungola pena misu shela ye pena miopi ya solosolo okuta na suka ye moko nde problème ouais! Na tangu ya kala tangu ba parents na biso babade kobota biso génération ya liboso na tangu ya avant indépendance koponela mwana na ya mwasi to ya mobali to mwasi ezalaki normal na cadre ya libala c'est-à-dire papa ya ba Antoine akoki kosolola na mama ya ba Chantal po Antoine na Chantal bakoma mwasi na mobali kasi lelo oyo na indépendance d'esprit pe ba critère oyo basi bakoma nango ke mobali esengeli azala manzaka milai mandefu etonda na mbanga pe acha eloka litoi na matoi to na zolo ekomi compliqué pour mwasi akomi kolinga plus na goût kasi na bizalelité na tango akala papa bande kotala bizaleli toke kotuna population bayebisa biso soki ezali normal na mokolo lelo parent pe akoki kosalela mwana na ye choix ya conjoint mwana fo apona mobali aye akobala ye po basala vi na bango ngai parent nakoki kopona te me nakoki kosunga mwana na ngai na faso oyo ezali ke soki aye na ye po comportement ya moto mosusu kotala ye na aspect physique na ye eza dignité malamu mwana ngai senga volonté ya nzambe alakisa yo mwasi okoki kobala me naponela ye kende kozwa boye benga na yebi songolo pakala aya kozwa kende kozwa mwasi wana linga wana na kosala ngote ba mibali te toponela pe bana basi te po soki toponi eza mabe tanto mwana yo ki okokutana likama ya moto oyo oponelaki ye akoloba pasi nyonso naomona ngo mpona baparent na ngai do bandeko na ngai vraiment nasengi bango bolimbisi totindaka bana na nzela nzambe po ete bakwela baplace malamu nakoponela mwana nga mobali te pe ya mwasi eza te ya mobali nakoponele mobali mwasi te pe mobali te po moto na moto fasi ya shwa na ye oyo ye alingi nga nakoki koponela ye oyo ya mobali nakoponele mwasi te ya mwasi mpe nakoponele mobali te eyaka meme ntina kati ya libota meme yo mama oyo oponeli mwasi na yo mwana ou bien oponeli mwana oyo ya mwasi mobali et ba conséquence eyaka ebele peut-être omona mwasi na mobali ntango bakende kuna bayokani na bango te okoyoka nini yo nde mama biso taponelaki yo mwasi oyo te bien mama taponelaki yo mobali oyo omoni sikoyo mobali oyo mama aponelaki ngai omoni sikoyo mwasi oyo mama aponelaki ngai eyaka bongo omona kaka bakomi kobendana to nde toza na 21e siècle mpenza boye ce n'est pas bon ngai nakoki komeka ngo te ngai mpe baparent na ngai te aponelanga mwasi ne soki ya mabe ngai mona kosupporter parce que c'est un choix de ma part eza choix na ngai momo nasalaki na kosubir yango nakolela nanga mpa mutu te mais par rapport ke parent mama toki mwana wana nde naza contre bamariage ya bongo parce que olukola mwasi moko comportement peut-être yana choix na ye te parce que na domaine amour yaka no désir sur le plan sexuel ye mosusu ye alingaka nde mwasi ya mokie yo kelukele mwasi ya monene omoi te eza mwa un peu incompatible na choix na ye tout d'abord comme premier préjudice on a reconsidéré de deux bon yo opesi ye mwasi bongo soki azalaka impoli soki azalaka impoli ekesimba te à chaque fois ezalaka vite parce à chaque fois ndolo bakaka waka choix na ngai te waka choix parent na ngai d'ailleurs ngai te napona yo ayeke pousser kaka le mari un jour ayeke luka ailleurs
Système wana awa na kini peut-être nani comme pe mingi te ba yebisi biso bande kwa diaspora pes miraculeuse ezali ko ratete, c'est-à-dire ceux qui oyebi pe mobali moko ya malamu okoko tout ça ba pe na mwasi moko boye et ko kende pe bien par rapport ndenge ezalaki na tango kala wana na cadre kilelo, mais ba jeune fille ya Kinshasa surtout o balinga moto okende ko ponela e mobali eza mwa pasi ouais. Mercredi na KNB News tolakisa kibino ndenge nini bana ista bakende kosala mobulu na mokali bazikisi ndako ya bato ezali bongo intolérable esengeli par ya responsabilité eyebana na kanisa ke police ya kote kuna esengeli esala mosana yango surtout général Kasongo il faut tala vraiment élément malamu. Lelo na commune ya Kimbanseke na quartier Muli na avenue Kitiona ba étudiant ya Ista ba tumbi biloko ya ndaku ya batu ba panzi pe ba bebisi selon famille oyo bazali victime ba lobi ezali a conflit na bango entre bango ba étudiant ya Ista nde yango esali ete ba ya kosala sabotage lelo awa Kinchona bana Ista bayo sale sandi awa esandi toyebite batuminda ku bateve ziginyo sezige boso koso bana bataki na kati papa elinga sala ndenge nini vema tongana suka ndenge nini papa botela biso likambo oyo vema leta tela biso likambo oyo bana Ista bayo sale sandi awa papa kama na bango tanga kuna muninga ya bango so ezala so ba rankine so ndenge nini etebite bayo sale sandi awa toyebi pete ba mika information bakangi mamoko azana na ferbo kuna mais toyebi na nte ba landela ba misusu nani boye ezali malamu te ba parents bazali ko bimisa mbongo pona kotangisa bino mais bota la résultat oyo bozali komema na ba mabota ezali malamu te biloko ya boye il faut to changer Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Jeudi, tu l'as dit, 5 policiers ba longoli batterie ya mutu nanzela, c'est-à-dire ba interpeller mutu ba policier ou bazarana poalo na Kingabwa désordonné à kosakarate jaka songa kangi bango soni pasi pe mawa bokangi mutu mais bokie kolongole batterie pona nini soni vraiment ya mboka na bakambo ya bongo ba policier oyo bazanga éducation et karaki nzela na chaussée moyen mitongo soso eleka ezalaki interpeller chauffeur les azalaki en bon effort. Et tu te chauffeur à boire comme tempéré. Le président, tu es pour qu'il y ait un bureau à Boyaki. Et ça, tu vas conduire comme un bureau à Boyaki. Soit handicapé à Boya. Alors, non, il faut faire un moto. Tellement qu'ils ont déjà chauffeur d'incompréhension, déjà entre les autres, qui m'ont été à moto. Il y a un 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 moto. Est-ce que tu as une batterie pour la batterie? Oh, grenade, aussi besoin contre la batterie. Que mutu kasongi mutu sala il faut se mettre à positif contre la batterie. Oh, doit besoin que ne pas. Je sais pas moi moi j'ai. Les autres dans la moko. Tu es tout seul en ligne moi j'ai. Na mi tindo moi j'ai. Eza madame moi j'ai. Ayant commis une destruction méchante, agit avec manque d'humanisme, sapant ainsi les principes de l'état des droits prônés par le chef de l'État et commandant suprême des FRDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commissaire Bakadina Bibidouaya et ses hommes ont été arrêtés sur ordre du commissaire provincial, le général Silvano Kasongo. Boya kokende mutuka na bureau. Nana chauffeur. Chauffeur na ye en bon déformation handicapé. Abo que na mutuka na bureau, siko ngai siko na mimi, ce que je dois faire, peut ça ta contact ou bien token na mutuka na bureau, je ne parle pas. Abo comprendre. Na pe na comprendre que non ndenge za il faut na zoa batterie na ye pour akolanda ce que batterie. On a batterie pour les. On aussi batterie mutuka tira na ba. Écoutez sur embouteillage. On juste solutionner. On a batterie mutuka tira na ba. Et on crée embouteillage, on continue embouteillage. On l'instant. Bino ba considérer ba complice. C'est la salle où on nous avons officier faut apprécier. Peut-être maman, tu l'ambition, tu as été là, tu dois battre, mais tu chauffeur à tous prochainement. Ils vont être déférés à l'auditorat militaire afin qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi. Vendredi, tu as le comportement, il y a un patron, il y a un bimakana, il y a misala na bango, il y a des préoccupations makasi. Bana o basaka na bandaku na biso ba edaka makasi kasi ba biso ba patron ebele ba yebela ka bango ezali élément auto la kenglo mokolo vendredi.
mabe KNB tozalaka basanduku te, KNB tozalaka ba diplomate te. Trop c'est trop ba bonne bazali kolela tope bana ya misala ba jeune fille o basalaka na bandako bazali kolela. Toyebi ke awa na Kinshasa ba ONG pona kolobela bango ezali te. Kasi biso KNB tozwi charge ya kokotela bango bana ya misala baleli ba patron mutungisi eleki ebele ya patron ti omonaka alati costume veste cravate to pe alati chemise bazali kobenga ye papa na ndaku nzoka nde abimaka na ye na mwana musala bamama mosusu kutu balobi mpona bango eza kaka foti ya bapapa te bamama mosusu mpe négligence na ndako eleki biloko nyonso mwana musala asala biloko akolia mwana musala apesa na basous-vêtements na yo to mpe babilamba na yo ya kati mwana musala asukolaka amonaka babiloko nyonso yango wana négligence wana ekoti po bamama oyo banégligaka makambo ya mibali na bango asala makambo na ye neti biso toya bana misala te onéglige na ndeni tosala oyo ekoki tosali mokolo esimba te tosali kaka bongo esimba me ozwi charge nyonso opesi mwana mosala okabela libala ntango oyo alingaki mwasi wana andomona mpe basi mosusu me alingi mwasi na ye atie na ndako ahonore aboteli bana sikoyo ntango ozwi mwana mosala abalukela ye na ndeni eza foti ya papa po ntango ozwi papa alingaki mwana mwasi wana mwana mosala te mwana mosala alinga force te eza foti ya papa eza foti ya mwana mosala te po tomona bana mosala ata tante patron na ye aosika omona ayebisi mwasi tolongola mwana oyo na mosala balongoli ye me soki ye moko asepelaki na eloko wana aotika ye kaka vanda na makambo nyonso aosiporte ye eza bongo mobali na ye falambela mobali na ye ali esila sukoli bakalesone makambo nyonso ya kotikela boyi makambo nyonso te boyi fo atikalaka na bilamba ya bana na kobongisa ndako esili me kote kolamba ezala passeport omona basango ebele baboyi baatuta pondo abwaki bakasha na ye mpo na ndako balia eza bien te fu mama supporte makambo nyonso mpona kolamba atako asala ye misala nyonso te me kote kolamba falambela mobali na ye asukola sukilote ya mobali na ye ezala bien makasi me biso bamama kala tozalaki funa ye bachaussette mobali na ngai azobima nango funa ye bakaleso na ye funa ye bakiloti na ye sengle na ye efuna ye beloko ayobima nango me ya lelo bakipaka te akei kozwa bone ntango akei azwi bone wana nani patron azomona makambo bone ayosala elekela ye mama na ndako asala yango te antupe fo kweyaka epa bone wana ti akweya mbala moko bone soki azali kolata comportement ya maputa achange akomi na pantalon kilote ntango azogunzama aosala mosala soki papa aza na salon na kiti papa azokweya mbala moko mwasi oyo efunga na vanda na ye pipipipipipipipi ale mama abandi koyoka basekele abandi koyoka tomonaki mobali nona bone na yo tomonaki mobali nona bone na yo mama abandi koyoka ebandi kolekela ye alors papa azwi décision alobi omoni ndenge bone asalaka yo osalaka yango te alors efuna vanda na ye yo bima libanda kende ifo bongisa kiloti ya papa na sengle ifo bongisa ya lelo azotinda bone asokolaka leso ya papa aservi papa lemsu papa asengaki kamwa musuni nanga kamwa ndunda mama ebolamba te aotinda bone ake kolamba ebani ndeni kote na bango mpe bapapa batiki te balobi tokende epai tozonga epai ti makambo wana ekomaka eza banégligence ya bamama semble-t-il ke bamama mosusu système ya ciseau eleki na bandako mpe kokipe mobali te ezali koderange makasi yoka bapapa négligence moko ya monene makasi ake ya mobali soki awuti na mosala eza malamu te bamibali mosusu komona kotinda bango bakomi na banzela wana me bamama ifo bayeba role na ye na kati ya libala eza nini eza te kotikela mwana mosala role oyo yo otikela mwana mosala bando osalela mobali na yo mama ya ndako akoki kozwa role na ye te asedele yango na bono na bango non c'est mauvais toboyi te mama osalaka otikala mwana mosala alandela bana alandela yo mosala nyonso tala excès ya mosala ekomi ke mwana mosala akomi kokipele yo mobali bino mpe mibali ata bino moko mwasi obala yo moko tie na ndako oyo azali kosala wana azali mwana mosala ozali koluka nini bamibali balukaka nini boyo esengeli esila tokende epai tozonga epai bato esengeli basimba bible ya solo na maboko c'est-à-dire kotika makambo ya salite wana po ememaka mpe malédiction mais bapapa basalaka ngo batika bino mpe bamama bolembisa po bapapa mpe baleli
Pona kosukisa KNB alelo esengeli boye bakangi policier moko abeti masasi kaka boye na mokali na terrasse wa Mbanza mutu akufi et pourtant général Kasongo apesa ki ba instruction claire que bobeta masasi ceux qui vont se retrouver en danger ceux qui ba kuluna ba sala musala mais policier tellement ka beta masasi kala amona kango guerre ya TV topé guerre ya baje abeti masasi mutu akufi. Tozali awa na komini ya Kimbantseke na terrain ya Swambanza policier moko azali ya kokangama paske ye atiraki epa ya jeune moko bazalaki kobeta bale selon ba explication ya policier ke ba jeune wana bakomaki ko menacer bango nde esalaki ke ye pona ko se défendre atiraki po akimisa batu mais a comprendre te ndenge nini masasi ezwi na nzoto ya mutu. Général Kasongo, yom topesaki permission tala makambo oyo ebandi kosalema population bakomi na danger. Comme la souka édition il y a KNB News à mon collègue là on a plaisir il y a qu'on retrouver bino mon collègue là bibotika la fidèle surtout la page YouTube na biso cette année la chaîne YouTube KNB News bokine ko s'abonner massivement kuna masolo nyoso ya kitoko et fandi kuna avec impact toujours na idéologie. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no